Bandeko bakangi Jules Kibens Ndoki, le professeur Jules Kibens. Mutu akangi Ndoki mwasi ya Blaise Esabe. Jules Kibens babimisaki ba prophétie atambola na makila. Alingate mutaza pembe na papa chéri. Lokwa papa chéri comme kolinga Blaise. Yango Jules Kibens ba yokani na serveuse. On dirait qu'au service bon na Lubumbashi. Ba cheli Blaise Esabe poison na coca. Bonjour Maman Rosa. Moi c'est Sabé. Ngam na otinde le voice o yokango bien. Maman Rosa, ngala kanisa ki yo na mobile no boza malamu pone Sabé. Na kanisa ki yo etanke ceux qui yo maman pasteur, ceux qui yo maman mosakoli, okoko zo mobile na o azala malamu pona bato. Mais je suis désolé pour la Jules Kibens. Wa sali Sabé. Au moninga inde na fandia yo soza mosela nzambe ngalelo na oyebi soza mosela nzamba lokuta parce que ngala ka prophétesse. Oza ya lokuta na yebisi yo. Au mone loko bosali Esabe et kende tina 4e génération na bino. Et ko tina bana na bino. O Jules Kibens asali. Po ba makilo apesa ka ya famille na ye. A débordant ngale ko pesa Esabe moni ke akoke Esabe na vie spirituelle te alandie na poison. Moi c'est Blaise Esabe ritangwa et ala biyazo tambola. Akokiti samutu ya Jules Kibens na se d'ici le 31 décembre. Bonjour Balandia Gilmas Music Channel. Jibem Piana na Jules Kibens makambozo kende biente mboze na pese la bino ba réalité ozole kakuna parce que biso tokota kana kati olia kokosa kosabino ndenge mutu na mutazana posa ya komema makambu na ye na lukuta. Mais je vais vous amener ba réseau o esali Jules Kibens alongwa atika Jibem Piana ye moko. Bandeko makambo ebeleza koleka na sekuna Jibe bomona ki baza ko publier ye ki akobeta sous concert na potote. Jibe akobeta sous concert na potote. Image ya Jibe eza sous bien te makambo ya ba viole ya Jibe makambo ebele beleza kotambola. Alors Jibe abanga kakoya na poto aza ko banga baya ko stopper ye baya ko interpeller ye pona makambo ba viole. Wana zana no likambo likolo na zokota na kati malembe. Alors bandeko na ngai Jules Kibens otomoni lettre ya nini ya démission na ezo circuler na réseaux sociaux atiki Jibe bato baza ko loba asali 30 ans ya carrière kuna makambo ebele. Oui Jules Kibens nano soto lobeli Jules Kibens aza déjà na retard à ko développer ya ko évoluer na carrière solo et comme trop tard parce que ce totali âge na ye bazalaka âge moko na Jibe donc na âge moko na bawera bango tout baza âge moko ba différence ya ba 6 mois ba 1 an yango baza nango mais Jules Kibens pona âge azape mukolo makasi lelo ndenge tolobelaka ba carrière solo c'est déjà trop tard même impossible comme on a Jules Kibens asala sous carrière solo donc ko quitter na ye Jibem Piana ezana makambo ebele eloko aliboso Jules Kibens azana nous dessus comment on était bako kendeke sous potote kobeta musique wana ezale loko moko très important mutu nyonso na carrière musicale na akolinga kababi makaba kendeke Jules Kibens aza komona ndenge maison mère baza kotambola ba jeune ba ye lelo ba héritier catholique ba ye lelo mais bazo kende déjà plus de 3 potes 4 potes babeti déjà 4 concerts ya liboso babeta ki na Londres babeti na nini na Grand Paris bake ko beta su na nini na café nini café soki tropical na Belgique bayeli susu na Adidas Arena donc na moins de 2 ans ba petit awera baza déjà na kombo na poto babeti déjà ebele koleka bango na poto. Bino bokanisi ke ba Jules Kibens bazomona makambo wana te mutema eza ko beta bango te bango pe baza na posa bakendeke na poto bakuta na kana batu mais Jules Kibens debe bakota BCBG na muso abimaki wana Shaingenge tango babimaki mais botala moyen kutu Shaingenge a évolué zate parce que age poussani age ke likolo botala sikanani ndeko na biso pe oyo Jules Kibens pe okende pa ite
parce que eloko moko ezalaki ko maintenir ezalaki ba espoir ba okende poto ce que fungwami batu nyonso ba okende ba kobanda kobeta. Année passée JB ameki date année oyo na ba main ameki date et simbité bateki ba billet ya mibale ba meki date mutu akufi soki nani mususu wana o drumer wana akufaki yango ba kaselaki yango batu pe soki botali nombre ya ba billet batekaki na nombre ya batu banga fa bakota salle à 900 personnes JB n'a pas été à l'hôtel à côté ka 400 billets alors tango nini liwa eye ezalaki occasion ya kokasi ya ko annuler concert wana bato yango so botali bien bato yango basi bakufa. Pourquoi tikala jamais kozongisa concert na poto mais abetaka ba concert na ba atmosphère kuna parce que JB ayebi déjà que makambo ya poto e kendete bomani ba nini ba fly bazé ko tchatcha na ba réseaux sociaux bolakisa que non eza pas JB alobi ko beta sous na poto te eza avec raison wana eza makambo ya ba viole na ye eza makambo ya musique te eza makambo ya viole aza ko banga soki ayeba ko kanga ye ayaka ba cascade wana mais ya musique botanso ba ko kanga ye. Alors Gilles Kibestan baza ko mona ke akomi pe mukolo ko kendeka na ba atmosphère ko beta ka chaque jour et community concert et community répétition parce que ça le maka chaque dimanche et loko ya sikaizati Gilles Kibestan ko amoni ka zokola et loko ya mibale pe eza makambo ya liwa batu bazo kufa mingi na BCBG batu bazo kufa mingi na BCBG eza eloko moko pe zo bangisa bango mutu azoye batena na kozala le prochain nani mutu akozala akolandela oyo auti kokufa bakomi kobanga eloko wana eza eloko ya mibale bazo banga nani mutu akokende parce que liwa kuna ekoma neti wenze mutu nyoso batu bazo kende pamba pamba. Et puis eloko ya suka on a ko impenkle na kati émission o esali Gilles Kibes assez désolidariser na orchestre ya BCBG pour moni balobi bombi ba raison e bombami ba bombi raison mais o biso to yebi toza ko soupçonner eza ba conflit na bango interne na kati ya BCBG ba titre ba makambo ebele ba organisation JB akoma kaka JB soki botali ba concert place nyoso makambo salaka bakipaka batu misusu te ezalaka kaka JB na ba danseuse mingi eza ba danseuse na JB mpiana sika boye bisangai ba Gilles Kibes baza na kati orchestre pendant plus de 30 ans. Est-ce que ça 30 ans 2016 ils ont 30 ans pendant 30 ans baza ko vrai place moko évolution totale Gilles Kibes à part longue ko vimba wana il n'a rien aza ko se retrouver te JB aza ko somba kabilamba bazolo ba soki nini ba yoji azwaka mbongo wapi soki eza mbongo ya musique comment batu na baza ko se retrouver te batu kaka ya mouvement baza ko se retrouver te pe a son âme o auti ko kufa Blaise soki Blaise Drumer wana balobi na vélo ya pamba atikite vélo ya pamba atikite mais JB aza ko se pulmoner par seigneur aza grand sapeur aza ko lakisa ka somba kabilamba mais batu ya entourage na ye ba musicien na ye baza ko souffrir bande ko nangai réseaux sociaux et bombaka makambo ebele réseaux sociaux ezobomba makambo ebele soki to longwe na réseaux sociaux to kena sima ba caméra boko comprendre tina inosbi ayembaki love ya RS makambo ya love ya réseaux sociaux oyo inosbi ayembi eza ko simba ba couche nyoso ba misala makambo ebele eza pour ce n'est pas pour dire que nzembo wana eza ko cartonner c'est parce que mutu nyoso eza ko se retrouver na nzembo wana apare ko telema na podium ya Gilles Kibes nini nde toyebi azosala nzembo aza ko composer te apare ko kende kobina bina musicien za kaka ya kobina te pendant 30 ans Gilles Kibes 30 ans aza kobina kaka eloko ya malonga izate apare kobina eloko izate réseaux sociaux ezokosa biso garçon ti kokufa ye pe soki ake kosala émission akolata bien o ndeko na biso Blaise
Soki akene émission akolata bien akolobela makambo akolakisa pe ba montre boye toko bouleke azako vivre bien mais tangu liwa ye kozwaye toyoki famille bazoloba atika velote mais botali na réseaux sociaux azolakisa ki aza grand azolakisa ke yende aza pembeni na papa chéri azako se retrouver mais bazako kufa save même vélo ya pamba ezate. Même chose na mutu lokola Gilles Kibes toti kayete c'est une personne pe azako evre kuna calvaire oyo azako vivre to yebite un musicien pendant 30 ans azana œuvre te bozo mutu lokola héritier na 15 ans na maison mère soki 16 ans ou bien 17 ans na maison mère héritier azalaki na banzembo ezako beta to yebi yango ti lelo pendant que Gilles Kibes aza assez ya BCBG azana nzembo ata moko te obiso to yebi mais héritier azana nzembo Déplique Pomba azana nzembo oto yebi mais Gilles Kibes na 30 et pas Jibe azana nzembo te. Comment expliquer des équilibres wana? Et puis Jibe akoya koloba mutu na mutu yaka na chance na ye. Donc et pas ya Jibe bato bayaka et pas na ye bazalaka na chance te. O bayaka et pas Jibe bazalaka na étoile te. Tango lobaka mutu na mutu yaka na étoile na ye makambu ya bana. Papa Oyo aza incapable ya kopesa batu chance. C'est comme si Jibe a utilisé ba étoile ya batu na ye. Yango bomonaka batu yango babimaka te alongwe kuna asilaka. Ba musicien nyonso babima chez Jibe ata mon côté ayebani. Nzembo nini toko yeba kombo azana nzembo nini. Mais botala ba baza ko longwe pa ya wera soki ameki ko sala carrière solo quand même toko yeba nzembo na ye. Mutu lokola Fabregas boyota la Fabregas azobeta banzembo ezo simba barumba pamba pamba mais Gilles Kibes Fabregas na maison mère abimisa nzembo banzembo yebani batu bazo yemba bavoko Gilles Kibes aza na nzembo nino to yebi donc epa ya wera soki mutu aye il faut ayebana et pas Jibe so mutu ake akoyebana te donc ba obakendeke pa Jibe bazalaka na étoile te ndenge Jibe alobi obakendeke pa na ye bazalaka na étoile te obakendeke pa wera et pas Kofi bango bazalaka na étoile Jibe mutu nepe ezo sala te de temps en temps. Gilles Kibes azana déception 30 ans à ko servir BCBG mais à se retrouver te encore aza chanteur direct principal ya nini ya BCBG mais aza ko se retrouver te poto akendeke te nzembo ezalaka te kaka kobina nde koma musala na ye pendant que na maison mère catholique ya ye akomi na bavoko o tozoyeba abeti déjà 4 concerts libanda inongo aye azana bavoko abeti déjà na mini album azana 4 concerts libanda Dinara 4 concerts libanda soki Travolta 4 concerts libanda mais Gilles Kibes kaka wana kokende atmosphère kobina kovimba bandeko réseaux sociaux nzembo ya Inosbi ezo kanga kote nyonso Gilles Kibes aza ko souffrir soki a démissionné a quitté place ya Mbomengo lokuta eza souffrance muto kimisiye bo partager bo commenter on est ensemble.